bandeko balanzi ya Alpha Kitchen toza toujours associé à conserver bino ndenge bomesana babi mukolo lelo surprise à lelo en tout cas na lobata boko découvrir encore na ba image ya Onel Zola ndembo boko yeba nani oto yambi mukolo lelo kasi soki bomoni émission oyo continue toujours ko salima babi la reine mère yende mutu aksimbi masolo pakangi masolo toza toujours na libanda ya lopango ya invité na biso mukolo lelo tozozele biso tokomi liboso tozele kami te bomona yendenga koya pe tokoyamba ye bokoyoka ye pe koyebisa biso nini abongiseli biso na mukolo lelo communauté congolaise mobimba balobi bosabone massivement na chaîne na bino Alpha Kitchen pour bilengi ya boye nulle part ailleurs soki awa te tokota na kati to découvrir lelo na koloba mingi te assure. Toi chez Bissot, comprendre, donc chez Bissot, donc comprendre. Et oui, bandeko balanzi ya Alpha Kitchen boti bon ko découvrir invité na biso ya mukolo alelo oyo ezali bongo Papa Lianza. Ouais. Papa Lianza mbote. Ouais, mbote na ngai, mbote to continue toujours. Donc voilà. Bandeko balandi tuna orlambela biso nini lelo. Na zona mbela bilo 5 kg ya cuisse, na sombi 5 kg, na sombi 6 kg mo ko ngana ba fazer ko senga sabisi bango to makolo wana, papa ke ko senga senga na kata wenzi ya kabe bango to makolo. Bilo pesinga mbongo na sombi 6 kg, na kabeli bandoko na nga bazana ba fazer ba shege na kati lokolo moko mo papa bete bilongo ke balo batelo mo te. Na sa wenzi kimia. Et puis na tika na 4 kg demi. Donc na zona mbela bilo 4 kg ya cuisse et puis na légumes verts au bacha likolianya, obi likolianya. Bino na bino abenga ngo bicarbonate. Biso na mboka ya likasa makema bache na mo e kauki otumia otili kola moto ofinya ngo benga bicarbonate likolianya. Bino na mboka benga ngo bicarbonate, biso benga ngo likolianya. Donc légumes verts bacha likolianya na kotie mo épices na kata cuisse fufu ya munene hein. Après ngamo na nenga nemo systématique ntuka na ngeza bintuka. Wintuka fufu bache na mai bikedi bache na mai evandi elembi ochango ko tokisi yango bien fanga de yango na nina banda siko cuisine nga da épices na biso to sel les amis na sali piment vert gros piment vert et un gros piment vert na monombo la biso lisakanya ozu litungulu litungulu na mona mboka biso na mboka to benga tungulu musombe litungulu na mboka na biso donc babilo ba kib manger bilo moto so monga potela o tchaka po biso na mboka to na ba bilo côté kib manger te tout naturel litungulu ndembe ay to likinzela mais o ka webika ba quinoa fuma loko po bango balia ka bon ngalinga na ngango te mais na tchika po ta bino ba quinoa bolinga bon puis ndembe nanga et puis na muscade na ngai mungu na ngai na français bien ngo sel amona mboka biso bokpa OK bokpa mungu bokpa bokpa mungu et puis oza nduna na biso oza
lauta mafuta et puis eza fufu na biso fufu et puis na 4 kg et demi ya cuisse somaki 6 kg na kabi 1 kg et demi ba fazer puis na ticket na 4 kg ya cuisse voilà makasa ya makemba ya makasi koleka bao batu bateka bino voilà ama na soko lamba na nga na chede de matuka na nga ya kuna babu na pesi de moto isification na badi kolamba na nga ba moko tulekinze tukana na kata format yebika donc kolamba balamba ona masekite onga na lami na mboka ngai biloko liboso bobuta lia na badonga na lamba OK kabile père avec Kinshasa pla liboso aliaka moni komi la kisawana c'est pas bien nga na villageois de nati na mboka tie na botami na mboka mais na mbumba biloka lia ala ki mbal boso lelo pa to découvrir o découvrir nini na lamba nga na leki na basi na kolamba OK o mona ba je na lamba o le basi voilà donc nakataka forme pourtant na koto madame az maman wo mambisi la maman faut l'embarras faut namba style américain namba pas comme les autres styles américains tant on a besoin qu'on a libinza moko to déjà bien jango tango aussi là na ochango oui na ngai na ramba style américain américain va faire la spécial na kingo ba montre na ko kota na ko dali na longa tout évacuer tout c'est bien Aïe. Yes. Donc, on va faire un ndunda na ngana tsana mai. Tanda misi ekota ba elemba ko da ezangi na glace ondo na so bina mbandaka ndundo so mi ona libongo Lilas boutique na biki lilas boutique na minicho lilas boutique na États-Unis na on l'accent ko lamba na on peut so petit ko lamba ndunda lilas boutique hein mabe na Dubai restaurant mabe ma maladi na on l'accent ko lamba ndunda ngai Oscar pana na yo lamba te egle ngai balobi Alphas Kitchen chaîne à Rotala botana ngeli sofota kula mandunda ndunda ba soko ndunda libinja on lia ndundo bala basi bolia te so bolie bateli anza biloko kana ngine biso eza bien moko na biso zo edite Zafatena embela oli zafatena embela iyo. Yo li zafatena embela iyo. Kenga malo feka unga u. Enga malo feka unga lianza na lamba kasa nkokera.
de belibodo. Uliki biloko lia biloko alianja o embedi de belibodo. Babi nazolamba nalamba ngaka po nalamba style donc nalamba propre. Pourquoi pas américain? Nalamba propre, ebeli propre, tout les propre. OK. Cuisse nanga toujours na okataka ba cuisse nanga. Chouette. Nazo rappeler ka ba fanatique ba otala biso partout bozali na somba circular cuisse. Na kabeli ba fazer na gambela 1 kg et demi na tika na 4 kg et demi cuisse. Là rappel pour comprendre que cuisse est 6 kg. Merci. OK. Cuisse nanga eva na mai, na lingi siko nazo légume nanga tiaki pe na mai, na passango et puis na tiango na nzumu. De ba fanatique ba otala nga, yenda li sofote azolambela bino système ya ba américain. Na Kinshasa, maintenant ba système ba américain. Azolamba propre et aussi la robe la propre et puis na robe na propre. Thanks. C'est le troisième tour nanga déjà. Voilà. Mazo double lalo. Papa na kim. Mais attends nous avons là nous na ka systématique ça bien. Masa moi ça libala sanda litulia ye. Ongole biso soni maman. Papa. Papa merci non ça pas masa sanda litulia. Mais asa la ko légumes elle mo ça va bien. Yana mfundisha. Dozo bozo na imani. Nanga biso atoni kaka. Anika ai nanga. Poni. Sikoyo awa. Konika ayo tonika mo par rapport ya tango zokola ba tonika mo ndenge ba tantima la tonika ai ndenge ba makama ba tonika ba ai ba tantani si ba tonika ba ai ba mama londamba ba tonika ba tonika ba ai ndi sala ke ba liantana ba tonika ai. Muscade nanga na chitu wana nika ngwa lezi. Mai nanga moto na chaki na balo on a kota cuisse pour ça bien voilà. Voilà. Tendance na ma moto nazo épice nanga pour les arranger tout quoi donc voilà. Akata matungu nanga pour natia na biloko to continuer na masolo. C'est bien. So ani sisi konika muscade nanga na ai nanga nazwi yango na ochango na cuisse nanga. Voilà donc voilà.
Ka bato balia biloko oyo. Bayoka gumu ono bayoka te. Ok, sikoyo ospa ndunda nanga Allô? Ok, sikoyo nakozwa bepisi na ngai nakotya kalelaka mama bomi mboka ye wana kalelo te kilo change. Okay. Voilà. Yes. Awa. Puis nanga déjà etoki. Sikoyo na osala mosala ya kozwa yango ya kokalinga yango na huile. Ouais, donc nasi bomoni na kati ya ndunda nanga natie piment vert nanga natie matungulu natie tomate et puis natie na muscade nanikaki na ail place moko pona elamba epesa goût moko kitoko par rapport ya biloko nanga nazolamba natie na mwa mungwa ok donc nabasa huile nanga sa huile nanga mwa moke voilà aso natia huile nanga mpona kalinga cuisse na ngai voilà. Sikoyo bandeko balandi partout bolanda ngai tondo bino iketo na minene ili ndele so foto ya bisi bino boyete soko lingola mba kwise kitoko foko sukola ngona no malamu parce que soko sukola ngo malamu komona te ko dégager ba wili na basaliti na kati wana ko donc ina yo utina kata ki kalungu pona ebisa kwise na couleur ya kitoko po kalingile kiseni donc vraiment donc balamba pas on sait jamais. Voilà. Chama mai na muke so na chama na muke fana to vimo muke tanga zelo mezo bela ta cuisse pe na okali nango pour kitoko tana mafuta échauffé puis maman muke après na bano kali na cuisse na ngai stop aboye pour la pembe ka aboye et bela pe ka aboye na la pe ka aboye système américain c'est gagné.
Voilà. Nous avons et belli. Donc on a assez de mono. Nous avons du temps. Nous avons belli. Voilà. Donc est-ce qu'on m'a une pour voilà. Ok. Ando balandi. Na mi nous nangi sebel déjà, pousse on a la msu na sa kalingango. Asima na fufu, moi vite fait rapide après. Tolia sikoyo ndunda ya basoko, ndunda ya libinja, okangama benga alianza, selanga plawana. Kobo benga. Tok. Ensuite biloko pona kolia ngo en tout cas ezosenga makambo ebele faut la goût et faut la ebele faut ça na ba gourmand na ebi que Yves Okola les grands gourmands du monde na ça pour les grands mangeurs du monde na les donc bon mo kata boule moi fufu. Mais na ma risque mabe parce que entourage dans ça ba lié na ça pas lié à radon de mourir. C'est mon nangai parce que na la cité na fufu nangai. Zolongola c'est mon nangai. Tant zolongola c'est mon faut de la cire et le zolongola c'est mon de la propre. Et la joie mais zolongola propre. Merci. Yes. Donc voilà. Fufu na ngana fufu na ngai. Na chango a. Tellement déjà ezaki déjà traité. Ezaki purifié, veut dire ba yungulaki. Avant kolamba fufu ba machine biso akina ekoma na babenga ngo ba nzenge soki ba nzenge na soki ba ngenji soki ba nzenge soki ba ngenji soki na éviter. Mais il faut que nous ko yungula ngo quand même au purifier yango et to tshaka mai au komisi yango pur. Fufu au purifier ngo lingenza après oyo kolamba fufu. Ma ona to fufu na ngai. Et au fufu au chopika mambo eza na mbuma faut ko fina kati ko longola ba mbuma wana pona tango lia fufu te o fina fufu na yo osatina ba mbuma na kati ya ba poussière ce n'est pas du tout bien. Cours au continue. Merci. Donc on a évité sans dans l'utilisation qui bloque à boyer. Faut bien en la pièce court hein. Pas ça les balles sans dans l'utiliser. Voilà. Na kocha fufu na ngai. Voilà. Ina ngana kocha. C'est bon. Nachi fufu na ngai. Faut oza fufu ne tozaki kala o fufu baza ite oza fufu ya mbandaka eutaki lukolela ya ba fufu ya bikedi milai to paola kango to ngoli poso fufu na biso ya mboka Équateur ya pe na suka na fufu ya blague te to ko les asemoul bana kichasa ba mesa na kolamba boye na kotika yango pendant quelques minutes et toka. Tango kotoka bien bimisi ba vapeur okomona ekosala banzela
lokola banduta esalaka bato soki bakomi na bapembe minene epasoli fufu banzela ekomi kotoka lokola ndenge omona ekosala na basalaka na volcan soki omona ekomosala bongo komibomisa moto la ekopuse oyoka odeur moto ya volcan etokaka la nakoki kosiko koafronte parce que on fait bitumba to finaka fufu to baolaka to linga to sangisa ina maya ko meloko moko esenga énergie alingi ce qu'on a affronté fufu. Merci mingi ba mwa lokwa te lianga ba kolamba na kolamba fufu nga moko na bale kolamba fufu na âge ya 6 ans na bosa na ngote na tiki pelenga zo basan kusu na zamba na nganda nyoka moka so lega na beti nzete nyoka na kofi na zui singa kekele loka mbele alaki te na kati libumu na bimisi misopo na tie na mbanzi na tie na moyo na babolo likola moto na ngelo kolela mote na zui fufu na mboka papa na ngatinga na nganda ke na kati papa na ngali kinja na buki koni na chema fufu na mba fufu na aja 6 ans. Merci. Bon, tu me dis aussi na za mutu na mitu na komi ndenge mususu na kosika te pona sima moto na aja 2 ans. Donc on a gardé qui va s'amuner n'a pas la mesure de prudence. On va s'émouner na ngai. On a tia yango na kati. Yes. Yes. Parce que là s'émouner na nga il a pembe. Ndenge za siko boye pona kotika ote po ekendela nene ya perte faut que na tsango na kati c'est moule pour fufu ça nini ibakisa ma quantité. Merci c'est moule na ngezali basa okamukie poto nanga ici. Tango tu sais mon faut ballon na moto ko posa ki chamote. Bon. Amoni basango semoun mon pied. OK. Icho suko na rokiti sango. Pona bango na se. Na nyati a. Pour faciliter ngala ambe bien. Na bigo okamwa. Okamwa ekamu sayo. Nyenga lamba propre. Na kobela tabilo propre pe na kolia propre. Mi ba okaboete hein. Mais il se faut à ça de quoi il est capable parce qu'il est villageois, moi na mboka. Merci beaucoup. Ah, et kateli, on a kata fufu. Mais avant kata malam fufu za makili mo pembeni za lawana. Upakona kateli mo bila mukie.
pouvez permettre de faire la qualité. Stratégie. Ce bien en carafe. Fufu na ngai. Na si na fufu na ngai. Sambouma, contrôlons bien. Foufou sans bouton. Faut la alliance. Prends Nasir bandoko balandi boda nanga partout dans le monde, na tu explique nous na ndi blog nanga. Na chango na sani moko pour mona nino na lambi lelo, na lambi légumes, na lambi na cuisse et puis na fufu, na piment nanga pembeni. Donc bilo nanga na servi bino pour bolia na WhatsApp, na YouTube yango. Parce que fandi atelo kolete kataka no kata mpani pandi pour il la qui sakeno biloko ezali. Na bande on bazana partout dans le monde. Bon appétit na bino, mais la soyi, faut lire na hôtel mais ma aimé mais là. Bon appétit na votre réseaux sociaux, merci beaucoup. OK, en tout cas, na tiblo na mesa na présenter bato ngana invitaki. Invitaki président Sapo Azawa, leader. Invitaki Ivo Kola, le disciplinaire groupe, invitaki Yohana Zafemeni et le mukimo mulai mundu. Invitaki pe faut pour Rabinzita. Puis l'invitaki CG mouvement donc les grands mangeurs, on a que fois inviter les grands mangeurs parce que on va vendre à les meilleurs mangeurs. Donc il y a la société Nabiso, il y a les grands mangeurs. Nous avons Ivo Kola Moulaï, il y a Alia Kamabé, donc on a Alia Fort. Nous avons les grands 10 matchs, et puis Alia Fort. Les grands bras, il y a ça quoi gérer ce bruit de ce qu'on a dit dans la gang. Tu sais que la première essai, tu vas et puis ce qu'il faut faciliter pour ajouter pour faire tellement bien. Donc bon appétit à tous. Est-ce qu'on a prié? Bon. Prions. Non, c'est la prière, une prière courte mais puissante. Zambalola. Tozolia, oyo tozomona. Oyo tozomona te, tozolia te. Au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Dikola bon appétit. Dikola na bali, akokanga, akobwa. Osala nini? Non, bien pena. Moi, mon pasteur. De bon. Et à Goumagaz. Ils ont autant. Papa Yves Mbotena. Papa. Tu as impressionné par rapport à la recette de Mokola Lelo. Vous qui ont des mungu et les qui ont des. Nous avons des gens qui ont Goumagaz. Quand on a un peu de il y a des gens qui ont Goumagaz. Nous avons des gens qui ont Goumagaz. Mokolo chaîne Oyazana initiative à Bokolaksa Bande comme sous Kolamba. Oui, c'est vraiment très bien. On ne peut pas découvrir la star, la star Balamba. De quoi grâce à la chaîne, tu découvres dans la cuisse. Merci beaucoup, chaîne. Oui, bandeko balandi ya Alpha sa kitchen boto ko mona ndenge papa na biso lianza uti ko lambela biso balobi quiz na ndunda. Bandeko balanda bali ba zo explication ndenge no saleli yango. Nasi bandeko balandi ndenge lambi ndunda na quiz wana parce que ko lamba ndunda na quiz faut oyeba ko lamba. Mi ko lamba quiz o lamba ngo bien te. Quand même lianza
c'est nga nalamba cuisse ya nalamba cuisse ya mboloko, nalamba cuisse ya nsombo na zamba, nalamba cuisse ya mpakasa, nalamba cuisse ya lion, nalamba cuisse ya léopard po nga na na zamba. Donc ba cuisse différente ba cuisse na bike goût la cuisse za boza. Le lambi ba cuisse soso. Senti que na évidemment ba science déjà donc en tout cas boyoki yango na mbi kitoko makasi, na mbi système américain, na mbi propre aussi propre. Yeah, donc on a ainsi cuisse soso le ki yango bino ba ndo ba le ba yoki o mana lo mo matin ko ko no tina zoro yampombe kuna vite ijonga kita mo Landi ba biso ki bolimbo zwa même go biso toyoki. Bolandaka ba explication sur papa lianza pesi biso o ya sali o pesala o kozwa résultat ki to papa lianza mama alpha na poto azolanda mukolo shenyo okoloba nini azolanda mama alpha na rolona ka merci pour la initiative, merci pour na baida boy en tout cas mama alpha comme ça mbongo mo pesinga pour na lamba c'est pas facile en tout cas eza ozo ba valeur artiste que artiste il faut pesi mbongo ko kina yi ko soit temps boy c'est que muto ozo ba valeur na bino maman merci pour la considération. En tout cas, ça les vraiment bien, ça c'est bien la chaîne. Et puis pour na bato ça ça va être martif parce que na partout voilà les routes aussi bidon brise qui n'a pas quitté la répétition mais tu dis que quand même pour ça dans le meilleur engagement on a ami de pour na bien en tout cas ba fana parce que maman alpha tika nzamba li sakana parce que kasi bande ko no ba s'abonner nini ko loba tous s'abonner massivement à la chaîne na biso Alpha c'est kitchen balobi Alpha c'est kitchen na yembela Alpha c'est kitchen na yembela yo Alpha c'est kitchen na yembela iyo so na bungi bozongi singai kenga malo feka unga o kenga malo feka unga lienda na sina sabona na chaîne oyo mbedi tebeli bodo tous s'abonner massivement parce que la chaîne a grandi yango yo nani di mboma rouge za na koti odombiki tu maman s'abonner continue à ta rouge wana maman notification me wa mai tu peux s'abonner tous les fans ba na kalenda le sofo tous s'abonner ah ne ma solo so s'abonner te ojongi basoko en tout cas merci na bando kutuba na nga ina bi ke ndenge ilonga le tsemi ba ko linga nga mon émission botali ma mo vous avez déjà recépela na pesi mbote na nga na refait boss na États-Unis petit frère propre na États-Unis mbote belé na pesi mbote maman nga dudu bola na Londres maman dudu bola maman moto monene masa e sandali tulia balobi yona papa ba mbote parce que vous allez na bi papa longo biso soni et ça les malam basé les balles senga ande boy moi c'est bongi ne bongo masa nza pa mola bino na couple na bino na pesi mbote na Trésor Mangasa na États-Unis, Champi Monga aux États-Unis, Freddy Mayemba aux États-Unis, sans oublier Yannick Gorawasi na États-Unis na Bote Belé, na Bosa na France, on a fait si mbote na DJ Miel, DJ original, Oyebi. Donc Bote Belé, na pesi mbote na bande retour africain mettre Vanna Mbote Belé na pesi mbote na ngana kuba mo Lianza Mbote Belé na pesi mbote na ngana bande retour dans la Belgique bande retour dans Espagne partout dans les sofote na Chine na Dubaï na bosanité maman restaurant Mabia na Dubaï wana maman malade kana ma solo vedo ngole mbisi ya solo n'espère que ça ole pena panga penete zamba penete na Dubaï wana restaurant Mabia référence et pas Oscar to ko bazali wana Aigle, Eric Aigle, Kangama Solo. En tout cas, merci à nous partout dans le monde. Ils sont venus à Ngabino Mingi. Sans oublier Lilas Boutique, Ouméana, parce que Yonde Masolo. Sans oublier Massananga Moko, fils de Boujou, Natir qui va me démêler. À Ngabino Tour. Ils sont votés. Ceux qui sont votés, ceux qui ne peuvent pas en athée. Et oui, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Merci Mingi Paya, la reine mère Babi Yende boss Nangaso Boy Bakate. C'est elle, mon boss, Mama Alpha. Mama Alpha Babi Topesho. Merci Mingi pour l'initiative à Boye. Tozokoba, Tozomata toujours. Babi ba voisin, ba Koti Zamba. Bakoti Zamba pona nini makokeza lisusu te kasi na Alpha c'est kitchen tozokoba toujours ba surprise talebele communauté congolaise mobimba de partout sika bozali chaîne na bino yango boki papa lianza lobi bo s'abonner massivement na chaîne o
famille ya lisusu monene ndenge ezalaka toujours. Napesi merci minga Montréal, Onil Zola, papa na Ofranel. Merci minga à mon frère Sacré Mananga. Ceux qui n'ont pas qui Sacré Mananga, il y a Zanga Rateye Nani. Wakafu Tumuka. Napesi merci minga. Napesi merci minga. Na Nadège. Yenda Simbaka régie finale pour mon présentateur Nabino, Dieu merci. Yende Moutasala Kapona régie finale. Tant que bon Dieu merci à Bimarakuna. Na ba propriété à Boye. Zalaka bongo Nadège babi. Mwana ya papa minga na mama Alpha. Babi bangonde basimbi chaîne oyo po tokende toujours liboso. Pona lelo tosuki a kasi. Bo ko ba po ba surprise ezebele lobby. Ekozala ya mutu mususu.